La mifa nakangi pardon son ouais parce que ça musique hein ba musique monsieur a déclaré donc ça risque de nous créer des problèmes tout ça. Alors au besoin mona hein image ça moi sombre ou anaya momo au grâce kakiese et il paraîtra zapper pasteur la dame en question hein bon on a bien été. C'est bon batondé balobi na ba commentaire. C'est une mère de famille hein célibataire bon de célibataire ça mbalité hein azala marié à Kabwana ou encore divorcée, mère de 3 enfants 3 filles et awa ina ya momo na restaurant oyo kaba kongolene baza basongi songi na sia o mona ba encercler eza commentaire na ye. Pour na bango eza so pe déclaration ya bolingo oyo asali so pe na poste mbi so pe na nzembo mbi je sais pas trop balobi que non moi c'est Moïse yebo to la nana analyse 2027 26 des autres ça en a été à comment la Belgique azala suivant apparemment la Congo comment la Belgique et voilà. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balinga mekande na biso abino na mboko to vanda kimia te. To vanda kimia te ba ni ko tage ngai ko tindela ngai ba mso ba bengi na ko benga mère. Mama zo le ko so yeba te nini. Ya momo azwi azwaka te azwi yemba vezulema botika ya momo asepela tanga bazwa ata swinga bikasi botika ya momo asepela ti ekotaka te ekoti bitena nzoto elikwekete personam abi bon sikoyo o bon zo betela bato musuba ba ordir yo za fani ya momo ya ngwana ngabite zo mamba ifani bien bolinga na koloba nini oh non il faut loba ngabi on na koloba nini na kolobelo te parce que ya momo aza na kata qui cherche donc a différent na bato mususu ya na kata qui cherche ye to bien na songolo te o acha na parler à bala suki nini suki ndenge nini non aloba kaka non il était presque marié malgré presque marié ça l'a raté mais et on a pe to zala flou to ba maman o te ndenge le kaka na ndenge suki laka to yo kango kaka. Mais tu es bien que mère mon azala wana ote azui asala ninga sala raté azwa quand même asundola tout le monde a nyonso na Congo par libala Moïse Mbiye ye mo asa ibisa bino ki ata bo toni na stade bozo beta maboko bozo ganga bala ko bala te take uti na motema te na bisi ndeko na ndengo na lobi bo ko bala lingo bala te me ko tuta zo tuta. Ah bibo nyonso makambo azo tuta ba mineur te ba mikolo ce sont des adultes so yibandimi ba tutama siko yanga nini na kati o te foko ngana ko telemela ndenge nini aza na kati ki cherche bible biso batumi bale ba yokani te batambola longo te so akutani na muto asepeli na eke ba yokani te atika te aso akara parce que bino ba kongo bolinga bala baluba msibango wana elelo komi alongo la bagi au moins c'est atrisha kosa likambo mabe ba misu ba divorça na monu kutu ba pesi ya momo reso ba lobi ase mbia za na reso ngane ma mobala te wali ma mobala te me kasati ka rotuta mais soka sepela tuta so tuta ba bébé te so ba mo ba baza mikolo bandimi ba tuta masiko ngana osana neti nini o te folo ba ngana ba na koloba neti nini o yebisa ya momo ke to moni bande ko bobo zo mona je crois ba moni image wana na TikTok ezo tambola ya momona
balobi aza pasteur bon ngala ibidanga ete grâce kakese je crois comme on est ngwana bamone bon so pe na restaurant bazobeta kati mama na ngai mba pepe kale koyemba na yemba koyemba neza ngambo koyemba ne sende ngambo baninga mama na ngai kongwe le so yeba ni tina plus droit le le peut-être ba biso do nga seke bozelela nga mukoka bomona nga na ko na osola na mutu moko boye ko matana na miniature tenga bolonga ngate na kombo na Yesu balobi boye ya momo balobi ozala mutu ba piquer lâcher basi ba moni yo makambo tiki ezate soka to yoki kaka ke otiki en tout cas zaire gozika nga na eka na sango en tout cas nga na problème monte contre ya momo nga na biki ya momo za kata ki cherche soka trouver soki wana nzambe moteme beti kuna ye nzamba lobi wana bavanda ba mikolo so pa moni ke simbi na ngote simbi te baba ni tanga ote azala na songo na bona tanga ba kombo ya ko ma polémique pamba azala na pakala no azali na sera na nyo ba uti ko tanga mikolo ya na boya ba yo lapide ngai na ko tanga te ngana bi bon kande na bishibino bible lobi ke so bo kan te botambo le longote fiançailles proposition to pe ki proposant ki chéri ezali balate so a proposer et que simbi ba vanditi so e simbi te ba kabwani oui ka se simbi te mais ko tout a pété ngabi ngana zala kuna te place à tout elaka ngana zala kuna te place à tout elaka so bino mona ka bomona ga en tout cas wana bino boye ba so bokena koloba nini nga ote yo fokena koloba parce que yo mikolo yo to baptisé yo gardien du temple Doki, boyo comment on peut singa? Batate, ça veut dire oui. Balobio, gardien du temple. Neyo, nabi c'est-à-dire, oh non, muto kangi masolo ezali de TikTok ezande ngabi bon, na ba yite vous m'informez. Quand à 300 000 abonnés, mère yebite succès. Ndeko c'est qui singa abengi ngai. Ndeko abenga bien grande dame. Obi petit na moi c'est qui singai alobi na ngai abana otala émission na yo moko foza mamba Sandra ya Sandra Mboui aibi singa sko ya ibite ngano to yebanya alobi vie mais o so azui dos eza bien solo botu ko kosela nga makambo nga na ya rote ya na pesi conseil batunde ba sepela rolanda ngai sko bino mo bambela makambo nga na sala kate mais reçoit un dossier na yo so un dossier na yo si lo sambwe no samba na ndenge ngala sambu sabato tete botu ko kosela mamwa za mwana nzambe za mwana nzambe balobi mikolo ba pesi ngo gardien du temple ngane na kangi donné yangi maloba kangi edongai habité bosa bonté na za faible neti ko rabumbo bosa bonté na za sensible ngala zo na nga osa musala na pesi moi sourire na pesi conseil to sepeli to seki elongo moi commentaire moi nini muku journée leki parce que pour trop de pression taneti siko ba opesa li tiera ya momo balobi keno ya momo azwakate azwi botika Moïse Mbia sepela na lobi siko bino buluka bomo na libala Moïse Mbia siko so azwi mais faut pas sepela pour que la tête to célébrer ya momo ye wana tozo zela karato zela mkolongo batina biso ba invitation to ça qui songi en tout cas moi personnellement je souhaite la bonne chance je souhaite la bonne chance pour na pasteur Moïse Mbia na maman pasteur grâce kakese donc en tout cas bonne chance et nyoso makambo bo ape bana nzambe vuna vous ba pasteur pe lisusu so esimbi bovandi net déjà ba ngo mona boy ya kota na palmarès bokera finaliser kaka mambuka yesila oui batage ba encercler na ba commentaire kuna ya mama so pazolo ba maloba bolingo so pazolo la bolingo en tout cas na yebité ngala monika ka ba bisinga no mère no follow ba yipsa ya momoke en tout cas to lembi toyoki kuna toyoki bote mais on est to moni boy en tout cas oza ya suka d'accord ngala on même masango mais ya mukolo
ngate mona yo ebisa ya sala toi salate et voilà donc c'est ça ngana ega souhaiter la bonne chance hein. En tout cas soyez bon ngana osepela ouais parce que soyez en loko oyo ba congolais bazela ka ba mona lokola libaya moisi mbiye ezate na Congo pour na Congo to sito moni nyonso na Congo to sito moni nyonso ezan eloko mote na Congo na to monité à part libala moisi mbiye ka on na to monité do ba congolais nyonso baza vraiment na sengo et baza na posa to pe bazela ka ba mona libala ya momo sepelisa bana yo balinga ko mingi to linga ko mingi to mona pa momo abali et neti mama ye wana golia na restaurant et ozala malamu mingi to célébrer hein to célébrer libala ya momo. Voilà, c'est ça 2026 bande o balobi za continuité 2025 désordre ya kosaranate bana bosa désordre ba pasteur bato na njambi to clôturer na actualité na bango na mbula to bandi na bango lisusu et voilà to bandi na bango lisusu et que zongi depuis le premier til to ça les 7 et toi les 7 quoi til to ça les 7 donc chaque jour va passer ba dossier zo bima et puis ici la raté hein et ni ça si ça ina ba épisode a raté lubam c'est ce so ego bima okuto za na introduction bulu so ko tsa dossier mbi tete bo si ça goût bo c'est na to consommer so to si ko consommer bon beaucoup de dossier mususu ya momo pardon tikangai nana pe mate nana panzite déjà le dossier lelinga yawa pe ma lobeza souté nde au moins ebisinga sekisinga lobi na mère façon mamba passer zo lianga suki na wakole waso na so batera sambela pi siko bo ko tsa su dossier ya momo te pardon nga mambo ya momo na kota tena sina bisibino na soki la mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo tanya wakoka nino ya nzambe uni masomo ya ekusu bonanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
tout, sans tout. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, ikolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, mokote lokola yo Nzambe na nguya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemelaka yo tongo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tu komine la santu, lise kwana yo tu komine balongi. Nzambe na nguya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemelaka yo tongo pe popa. Nzambe na nguya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemelaka yo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimingo sambwe maladi na biso, olengo bebi naza toxiqué grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki Nzambe, ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo Nzambe bakristo basekwa, alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abima akende mbala moko. Mais comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya Nzambe na bango. Yango bien-aimé, bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersele mpo na nga na yo Jésus de Nazareth. Amen. Ozinga bina bangelo,